graças a Deus passou tão bem. As pessoas consumiram mesmo de verdade, porque também faz parte do nosso país. Je suis l'équipe bien pour un artiste na biso auto sarana ye lokola yena sponsor à Luandilia et qui est bien pour to soutenir pour ayebi musalo na ye. Nagnalo bana ba Congolais, nyonso boyaka na Angola. Soko leki epai ya Angola ultimate seko yaki Angola te. Porque a Luandia é uma boa cerveja, é a cerveja que está a bater, a cerveja que está a levar o ambiente da Angola mais à frente. Nous avons au moins 18 concernant Luandia. En fait, au moins 18 concernant. Donc avec Tchétché les bas donc leader le roi Kofi Nabiso Angola donc et à somme de Monique donc plein donc producteur Nabiso Gelo Kumberto donc babi et boé salate Angola. Muito obrigado. Angola última hora. Bravo Tidio. Bonsoir très chers internautes, vous tous qui est vraiment branché sur notre émission, qu'on se le dise, émission Tolobela, émission Vamch Fala. Tolobi Lelo Tosali le 14 février, monde entier et journée auto célébraka vraiment, journée internationale, il y a pas amoureux, topo y a pas amoureuse, Lelo Tosala junior bomo na ndenge nini Angola pe ba fête la journée oyo, il y a Saint-Valentin bomo ninga moko lumière d'Angola na beti rouge noir comme exemplaire na la sibino ke ngape na ebe ko fêter hein, motema ya munyanga donc shusha yo Daniel Ndunga. Abi président Munyanga Daniel Ndunga, il pas ko fêter la biso Saint-Valentin à Tozana joie mort, n'est-ce pas ça junior, un babi les grands goals et landou et si qu'on a mis landou à toi, oh beta l'équipe nationale parce qu'on compte toujours pour l'équipe nationale, il est pas à la biso, et après c'est un bon Skazali et à mon réalisateur mon caméraman bravo. Pour moi on a une soirée à l'autre, Tozana yemoko tchétché des balles. Un musicien, ex-drummer, il y a Kofi Olomide, il y a le apesima comme un junior. Bon, on a Angola et fête à rappeler Saint-Valentin. Amoureux, amoureuse, balobi journée Ezabino et j'en profite à l'occasion pour souhaiter joyeux anniversaire à ma maman Bénédicte Bossana. Bon anniversaire à toi, ma maman chérie. Oyo Alandi Penda maman langa et je salue aussi ma maman et là où tu es. Bonne fête, amoureux, amoureuse et surtout à ma maman chérie, maman Francisca Bossana, Mémé Bossana, Janine Chilombo et à Nathalie Kabwe. Autokota vraiment bon mon une soirée et zo les kakitoko bisoso rouge noir baba qui soirée au latano lingi mais boy bibino moko tenir Saint-Valentin ndenge ni salaka babito pesa bakamu lumière d'Angola toujours apesi makamu ana kati ya junior yemoko le réalisateur bravo tous on a kati pour epesa elengi na nikoso n'Angola epesa makamu na Pépito Unitele, epesa makamu na yemoko maman Odette en direct Londres et Bernard Bissalou, Victor Mengi et Sikozali na maître Godjula au sud de la République. Bah c'est là, bah mon ndenge ni to so fêter awa toleka.
oui, ok. Mes frères et sœurs, merci. tozana mama na biso Odette en direct de Londres yeba lobi arotika bongo te ayeko fetela biso na awa na Angola Saint-Valentin bonoti mama Odette Saint-Valentin lelo eza kitoko na sepeli mingi Angola Outma obolingi bolanda information ya bien na Angola Outma donc lelo eza événement moko à ne pas rater donc bozangi botala kaka mwasi aboye Karine Mokondi la baronne talaka chicha yeo nakati ya Luanda Odette Ngolukulanga force tranquille nakati ya Luanda deux fois te. Merci beaucoup maman Odette. Moi mbote ça bien la bandero obaza libanda oyo za mikiliste et ça bien ta barotala. Na opesa mbote na SKK sana nakati ya Londres. Na opesa mbote baba na ngana linga bango mingi Sandra Dina Luisa Timba, Donette, Grâce, Naomi, Germaine, je vous aime beaucoup mes enfants. Nagnalo banaba congolaise, bangolaise, nyonso boyaka na Angola.
soko leki epai ya Angola utma te seko yaki Angola te mwasi ya kitoko ta ya kitoko makambo bien donc faut koleka na Angola utma po omona ko yaki na Angola lokola nga na leki na confirmer na confirmer penza ye azande fin c'est Valentin zoleka kitoko vraiment. Merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, Saint-Valentin Junior, tu as des maisons les gars. Ils sont en Angola, ça a raboyé. Bon, on a bien bilingue, toujours les autres, ça m'a. Bon, non, tu veux choquer. Ya, bon, non, ici. Comme bon année. Ah, Magali la Barbie. Oh, la Barbie, Magali la Barbie, sera le long de Guénin. Ya, sera le long de Bomona. Donc, avec Tchétché, les bas, donc, leader, le roi Kofi, ils sont en Angola, donc, et à somme, Monique. Donc, plein, donc, producteur de ce gelo Kumberto, donc, Babi, et Boé, Salate, en Angola. Donc, on a aucun mort Anna Junior. Donc, oh, bah, était vraiment désolé, donc, il y a bien aussi cadeau. Donc, on a su cadeau, cadeau, on a su en bois. Donc, Kanisha Pembe, donc, il n'a habité, Kanisha n'a opé, Sanga Moussala, vraiment. Merci beaucoup, merci à Gelo Kumberto, Babi, le grand producteur, au Copé Samakambou. Méchant et salut plaisir on a mettre Lorenzo et salut plaisir on a biso et salut aussi na Samy de Vendôme là où tu es Samy de Vendôme et puis si plaisir on a biso na état de force mobima il y a Angola awa merci pour moi qui entrée à Yandoro biso misana biso tchétché de balle bon moni ndengeni na yembi ndengeni na savourer siko bolanda générique ndengeni na pesi bilengi na générique ya mopa mokonzi parce que toujours le babien aza ancien drummer ya mopa mokonzi botala ndengeni générique ya eleki bravo mon réalisateur Toleka merci.
concert ya biso à Saint-Valentin et les Kagi ndengeni tchétché de bal apesi biso makambo. Merci mingi na ba onyo so ngaka émission Vamos Voilà. Merci aussi à Samy de Vendôme, merci à Jenny Maeta Talabiso Saint-Valentin désolé ka. Merci à Junior Fila, merci à José, merci à mon bébé Manassé Bokonga et à président Mounianga. Merci à Double CD ba mission Soubayaki. Merci à Kamsou Voma la maintenance. Babi Kamsou Voma la maintenance à Kokose. Merci aussi à Nitou Kitalatala Babi ba producteur ba tebele ba ye awa Nico Sorangol ayaki awa Ale Mies ayaki awa to moni batanenga na ndenge ba yaki vraiment awa na chez Joamore. Merci aussi à Dona Flora, hein, Dona Flora. Viens ngai esika zali mokila ya ngando, hein, viens ngasai mokila ya ngando. Babi tala nyongo zola tapeti na yo, babi loka makase uti Italie, ka pona lumière d'Angola, babi Italie ndena makolo, pona viens nga mokila ya ngando. Babi batombola ngando bote viens ngai sai esika zali Italie zana maboko ndo bato bazonguluma pona yo. Merci bon, merci vraiment, merci à Maman Iguette, babi Londres. Londres na maboko no. Merci, on se retrouve tozo tambola babi to tambola bomo na ndenge nini ba misala mso baso yemba awa kata Luanda to bandi déjà na tchétché de bal to kota isusu pa Racine Sunda boromona Jabira. Merci, on se revoit tout juste après. Bye.
Maman des voix, c'est bien. Singa mwanda muke, maman nano, pour tout ce que tu as dit, sinon on va c'est bien. Papa Gaucho. Est-ce que le roman a été? La monnaie, l'encola, l'encola, ma somme, c'est qu'il y a.
Bonne note chérie. Bonne note. Bonne chemin. Carmel Nzambu, moi en tout cas. Par rapport à Massanga Oyo, la soirée la bien les guider. Eh bah pas tão bem mesmo, isso nós teremos. Mas graças a Deus passou tão bem. As pessoas consumiram mesmo de verdade, porque também faz parte do nosso país, uma cerveja feita aqui em Angola e tem um bom paladar, todos gostaram mesmo. Merci beaucoup, ok, merci. Tolobaki devenu début à notre interview, Gatelololo, nous avons le 14 février, journée à Saint-Valentin, il y a amoureuse, il y a des porte dans ma amoureuse, il y a des porte dans ma couple, il y a des porte dans ma amoureuse, je te salue mon bébé amour. Je porte dans la cam, c'est moi la maintenance. Et je salue aussi bonne fête à Roi David Bikuta, Bikuta Bianga, Nimotema et Maman Fidèle. Je rencontrais toujours interview. Merci aussi à Jupika et Malabar. Merci aussi, merci à Elongo. Merci à Bernard Bissal Nabakado au Bessigaï. Et merci aussi à Bravo, mon réalisateur, à Bravo Belé. Babi consommons toujours notre chaîne YouTube Angola Ultima Hora. Yango Nezopé Sabino Bilengi. Dans Sepela TV, Babi toujours bi-image, 119, la canal 119, bi-image, Sepela TV. Donc on a toujours l'émission la mission de Denis, les autres cas. Botasa mondi na sango ya liwa hasale morashi ya esengo atikali kaka na mawango mbisi sakinda ba pesare bendie yesalite moins de trahir kale bale oui, je le confirme, le monde méchant. Sous ce bimisa babola moué, basipi yango na beton ya dilo bela. Merci très cher internaute de l'Obaki Nabino début à émission Topé début à interview Nabiso Dieu. Et là, nous le 14 février, journée Oyo, et ça international pour la amoureux, Topé amoureuse, Saint-Valentin Nabiso. Biso Toyaki Awa, et Sika Racine Sunda, Tobi, leader, Betty Angola, mais Biso Toyaki Sika Racine Sunda, Betty Awa. Yango Yeo, à sa présence, au moment de Sololina, Babiro Nae, Sololina, Baro, Baso collaborer Nae, la minute de Solaye Koko. Merci, bonne nuit. Bon dia, ja, bon dia. Epele, Tokos. Soirée l'équipe. Tokos.
yo mo ozomona mpona moni obeti banzembo opeta olobi okozala nio mpo musicien moko tobeti bamisien nyonso tomoni soirée par rapport na ndenge ozwi sponsor ezokende non lisolo na sponsor ezokende mbina bien lwandina omoni male beto marché yango donc lwandina vraiment opesa makambo aopesa naza na moins 18 concerts na lwandina naobeta au moins 18 concerts naobeta samedi awa semaine tobanda naobeta naka 3 coups na mwa production ebele cg mtana mo ana mwa horaire ya makambo bapesanga toujours confiance bapesanga confiance bapesanga mpe chance basalutation na bato tu ya poto bato ya Luanda oyo naza mwa mpe boye bandeko tu donc po comprendre nga naza en pleine scène donc oyo nabosani bolimbisanga bambote na bino tu. Merci beaucoup leader bolandi ye moko nasi suna ndeni na peseli miti oyo tozosola mingi parce que leader na biso rasi suna abeti ye moko te abeti avec production ya Lwandila yango tokozwa vraiment oyo azali représentant ya soirée ya lelo ya koti ya Lwandila tosola mukie ndenge nini soirée eleki ya Saint-Valentin bonoiti. En fait on remercie mingi impresa na ngai Sodiba tosala promotion ya marque Lwandia na kati ya Angola na capitale Luanda. Donc concert oyo eza concert oyo Lwandina à promouvoir artiste Racine Sunda ou un grand artiste na kati ya Luanda. Non. Tozana au moins 20 concerts naïe. Mais eux ils ont parmi les premiers concerts naïe. Donc naïe société d'Abiso et Poningaï en tant que marketeur, commercialiste, naïe natala mouvement n'engé oleka. Après tu continues naïe. Non, au moni eza masolo ya masanga et mataka et kitaka. Mais na minute yo to zongi déjà na terrain. To zongi déjà na terrain to récupérer masolo. Lwandia na Luanda eza carré. Par rapport à marketing et pour moni soirée lelo ezo le kandeli. Non, soirée lelo ça très bien. Très bien to la maman. Maman baza caméraman à gauche bango maman baza soirée lelo eza 10 sur 10 réussite. Lwandia ezondi mama pendi mami pe ekondi mama. Donc on est toujours là. Mais quand tu dis la namasola Lwandila eza mingi ya bana mboka eza ka mingi bango na bango mais to comprendre que bosu mutamangala abeta na makamba Lwandila. Bon en fait Lwandia ezali bière salami na Luanda. Là c'est 1, Luanda est en Afrique. Là c'est 2, Luanda est capitale où est en moto na minito en Afrique. Ce qui veut dire que Luanda est à niveau international. Ce que tu as vu Lingala na kati Luanda, c'est parce que Lingala na kati Luanda est comme parmi les langues où il y a communication, il y a peuple Angola. Donc ba Congo balobanga Lingala, ba Kabinde balobanga Lingala, donc c'est tout fait normal. Mais ce que c'est qui le bango na portugais, comme je dis je para falar en língua portuguesa porque a Lwandia é uma boa cerveja, é a cerveja que está bater, a cerveja que tá levar o ambiente da Angola mais à frente. Isso é normal. Ok, merci. Merci beaucoup, très cher internaute. Nous sommes là avec le bureau de Racine Sunda. Le bureau nae parce que la mission sera toujours dans le bureau nae. Nous allons le bureau Racine Sunda. Ah, qui de suite là. Bonne nuit. Bonne nuit. Ça oui. Ça fait. Soirée l'équipe de attaque le bureau. Soirée l'équipe bien. Pour un artiste na biso. Auto Saranaye. Le rôle est là. Sponsor à Lwandilia. Et qui est bien pour. Donc nous n'avons pas évu Moussala et c'est l'IP, ma choucha, ma leader et Luando, pour pas pouiller ça comme bien.
ozwi sponsor kaka yo hiro esali yo ndeni tosepeli mingi mpo nde tozwi sponsor mpo tosala kotosala ndule mosusu eza samedi yango nde confirme so tosala mosala malamu. Ok, merci beaucoup. Yago pesa